Nazayine sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezui na yango bandeko balandi ya émission ezui na pesi bino mbote bisika nyoso ezwami bino petika ete kimi ya nzambe tata eyingela o mabota mabino toko panza mpoke lolenge to misala ko panza pamba te pasi na République démocratique du Congo to koyoka mawa to koyeba te nini penza o esengeli to sala kasi toko kosela pe nzambe makambo te pamba te biso pe tozali wana esengeli tozala ba violent de ka to yebisa bino ce sont les violents qui hériteront le royaume des cieux donc pour ça les loko moko boy faut violence de et jouer rôle yango moni de ko la biso Traoré leki la biso lobi ete na ponaki na ngai courage na boya ki père pona kati ya kozala courageux ndoza violent okoyeba okokisa eloko ozala ngo posa nde na tuna ka bakongo mani posa la bilo ezaye nini ndenge waze kwa tuna ki bilo lobi que demande le peuple posa penza ya bakongo mani ezaka nini bakufa babola me bali na mboka wetu nkita bakongo mani balingaka nini babengaka kaka mutu moko grand prêtre ok bango moko pe bazala ba potentialité ya kozala pe ba grand prêtre kongo mani penza kanisaka nini na moto na ye na pasi nyoso yazali komona na souffrance o nyoso mona mboka Félix Antoine Tshilombo akotisi na kati ya République démocratique du Congo mituna ya bandeko bayike batunenga babima mose ya pola nini kaka yo lobelaka mona mboka Félix Antoine Tshilombo o ilobaka mabenyo sozali bobeleye est-ce que mona mboka Félix Antoine Tshilombo akutaka mboka o ezali malamu. Merci bandeko langa ezali motuna moko o ezali penza malamu mwana mboka Félix Antoine Tshilombo akutaka mboka o malamu te akutaka yango malamu te pamba te to bundaka etumba pe to lamukaki to sali lamuka ezali bongo kombo ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo o apesa ki bongo la bayiba kongo manya lobi to lamuka cela veut dire les ngomba la bango ezalaki lamuka bango bazui conscience bazui éveil ya conscience pe bayiki ko yebisa ba kongo manya ete biso paso to lamuka po ete to bengana mwana mboka Kabila Joseph Kabila bate amonyoko biso esengeli bongo to longola ene sika wana nde bakongo mani balamukaki pe balamuka kaka te batelemaki basukoli babi pakoli mafuta pe balati bilamba babimi libanda po ete ba ose tona bango pe mongongo mwa bango moyoka na ki epa ya nzambe tata na banzete réincarnation avuluzi kimbango epananga na si na yebisa bino je n'ai jamais été kimbangiste mais en cas moi réincarnation avuluzi kokitela ngai pona kopesa pole koloba ete molimo nde eza kokamba sikoyo cela veut dire makambo ezo sala na Congo ezali récite pamba te nzamba lobaki bato basangana balamuka tango balamuki bakei nzambe pa bimisi moko ya Joseph alobi alonga likambo yango pona ko bongisa République démocratique du Congo apesi bokonze pa ya mboka Martin Fayulu Madidi ye moko mona mboka Félix Antoine Tshilombo alobi changement s'appelle Martin Fayulu Madidi mais to mona mbala moko alobi base bengiye base yango bengiye po bakelo kosala union na mona mboka Vital Kamerhe po baboma idée principale ya nzambe tata yango na yebisa kabino on se manque pas de Dieu c'est que homme aura semé le moissonnera makambo yo sala na Congo eza prophétie na yebisa bino utakala kala ezate ke poto za contre non mwana mboka Félix Antoine Tshilombo aza congolais mwana ya Fetchen cela veut dire que jamais un congolais ako boya ndeko na ye congolais parce que ba congolais tozaka la mitema ya koinate mais lo lengende ya ye Yakobo Mandeko na Martin Fayulu Madidi spirituellement pe akobeba sa vision ya nzambe kati la République démocratique du Congo nde yango ezo sala makambo ezo sala tabu ya vidéo voilà Angaliema Binza Delvo avenue La Luna Souka voyez côté kuna c'est résidence donc les gens ne peuvent même plus sortir parce que nous les boukani ba boutique à côté kuna place nazo zoomé wana vous voyez les gens comment les gens sont en train de traverser donc Nzele Boukani ceux qui sont de l'autre côté ne peuvent même pas rejoindre parce qu'il y a plusieurs qui ont leur véhicule mais ils sont retenus là-bas donc pas moyen de traverser catastrophe naturelle mikolo na Congo ko sagalate eza basignon et ko lakisa yete esengeli na mona mboka Félix Antoine Tshilombo démissionné pourquoi nazo continuer ko répondre biloko oyo pe ezalaka lango utakala mais ya lelo eleki koleka elubela ya dielo ko melaka bandako nano esala maboyete ya ko mela bopito ya ko mela ya ko sala be érosion ezala nango
mais ya lolenge ote ya lolenge oyo comme ce langage soki toyoki yango te kozindisa bato mabe nyonso ya Congo yango biso toye na chaîne ya libération mpona kolibere po ete bakongomani banso babika na kimia tozwa indépendance ya solo bonsomi ya bakongomani ezonga ndeko na ngai tokomi na période ya kobengana Joseph Kabila tokie na maponami Joseph Kabila akwei contre Martin Fayulu Madidi Martin Fayulu Madidi abattre maponami na 62%. Vérité ezateti lelo oyo batu tout bazolo bayango lelo oyo ba congolais tout baza convaincu que mon mboka Martin Fayulu Madidi na 2018 muta gagnaka massivement nazo répondre bino bandeko langa tala ku ya mon mboka Félix Antoine Tshilombo tobeta histoire ya Caïn Abel tokoloba nini histoire ya Judas na Jésus histoire à Congo et ça la Bible hein bino moko bopona bokochango Caïn Abel bokochango Judas na Jésus à cause ya parfum mais Judas banda bomba mbongo parce que Judas c'est la gloire de Dieu babengaka Jésus le lion de la tribu du Judas. Le Judas zalaki na gloire, Judas zalaki mobombi misolo, Judas zalaki na nyonso. Mais le kolo kaka ya parfait. Oyo bayaki kaka kotiela Jésus, solo wana nde troublé. Jalousie ekoti, abakisi S, akomi Judas. Satan ekoti, kimoyibi ekoti, lokoso ya mbongo, lobi falaki to teka yango, mais yo mto zaka na mbongo, pesaka babola te. Félix akola la vie à bien. Félix a mona poto. Na habité Félix il fallait qu'il vienne nini parce que botami na gloire papa na Etienne Tshisekedi azalaki pe moto la kati ya République démocratique du Congo donc lignée ya Félix akokai kokelela te parce que Congo elingai kaka pesa eloko po papa na ye déjà tchaki mutu na Congo en bien ou en mal mais comment weli kaka présidence wana et puis ake kozwango na lolenge ya mabe tala lelo tina bomi Congo mabe nyonso ya Congo kombo lango Félix Antoine Tshilombo pamba te aye kosala mabe ya koleka kutu Kabila atande nga soki bokonzi bana Congo bapesa ki chance mais biso loko to baleko tambo la prophétie to bandeka ko annoncer oyo koya pe yango pe belé ba monyango kokokisama et lelo ta la place auto komi wapi Congo kasi lipa ya 200 izalaka lisusu te ma pop de Joseph Kabila atika ki maki na combien atika dollar na combien atika ki lipa ya lolenge nini atika ka kwanga ya lolenge nini atika ka nguba to sukali ya lolenge nini ngaku tunalinga tena tanga ka kombo la ete me bino nde bato bo sala ete to zongisa Joseph Kabila po il faut to comparer bango mibale or nga penza la linga ka Joseph Kabila te pourquoi parce que yenda détruire Congo na kopesa Félix mapona bido histoire ne kutu na linga kotanga te po asala mabe o eleki protection nga luka ki yepa kozwa ne yango te mais sikoyo bokonzi ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo pendant 7 ans Traoré a fait que 2 ans azapela mai na makilati 2 ans seulement telle économie en mboka là-bas bana richesse immense koleka Congo te bazana richesse koleka biso te mais pona nini pas na biso pendant 7 ans pourquoi ka ton nanjara kaka na mabe pona ni Congo e bongaka te mais place les photos metunati est-ce que ba président o bazoya nde baza mabe ou bien bazoya nde la lolenge ya mabe ou bien ba colonisateur nde bato bazo continuer ko coloniser biso ti la 21e siècle nous sommes pas un pays indépendant nous sommes pays dépendant ou mais il faut tout pour ça makanisa biso musikati on vit pas ba congolais baza d'existence mais bazo vivre été oyebi aujourd'hui na bengi master nga mo boto solala e Alain Matumona mon ami hein Alain Alino Mokonzi Matumona ayebi singa bi mais comment yo lobaka par la grâce ce to solo na tuno ndeni no bika par la grâce de Dieu et loko wana muzitu pas ça lobala ngao son excellence Mozitu Fumumpa Fumwabwala l'homme de titrisation de terre
bato ya mayele ya Congo. Maloba nanga pourquoi à tout moment quand je te salue tu me dis c'est moi par la grâce de Dieu mais non 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 non. De namona ki au moins ndenge meta nga mona yo examiner na lobi oui. Comment mutu bamba vini ezaka na grâce? Na lingi na même par rapport à spiritualité te na moni pa abona ndenge bango ba olobela oui parce que to ko ça et l'autre on ne vit pas. Existence à Congo parce qu'on vit du jour au jour mais on vit qu'une seule fois. On est comme une aliwa mais il faut chaque jour mutalamu ki amelati azana moi déjeuner à bien alia na mongonge koki alia na mongonge koki asala moi makambo balinga pe ba ko sala mais lelo na Congo ba mbaso ebele ko bomaka baninga vous savez pourquoi? Jalousie kota makasi biso ba tutozaka la bolingo la biso bonga ko linga baninga leo to ko ba ko yinana parce que baninga ba ko lia moi soso yo soso ko ma habiteni na wenzi. Vous rendez compte que la République démocratique du Congo côté que la biso ba soso ndamu ndamu na ba wenzi lipende moko eke na Kinsuka lipapo eza na ngaba ah tolo eye na Gombe to teka ba tomate ba kata kata ndambu ndambu ata bino moko quelle pauvreté. Ça c'est la méchanceté de nos dirigeants. Oh ba memi mboka la lolenge wana. Le loko lié et comme l'X na Congo. Muninga mususa zolongwa penza banda kisenso akati si bibaleti akeluka camarade moko boy koto kuna ekibila ngundu po ebike bango hermona okuta tama tembelezo toka. Botala ki amitié ndenge komeli bato. Biloko pe to koma ko lié calcul. Bande kolanga eza faute ya nani? Eza faute ya Félix Antoine Tshilombo po azoki maponami o eza ya yete. Espérons qu'elle répondre. Mais le moment où bateau ba ole labo. Solution ko zalate parce que ba oyo ba dinda ti le solution ezate. Baza la solution te e bongo bisika o bo réseau salama. Be réseau ya lolengo o ya ko buka boy nana ko kipe bato wala. Bazali ko zinda. Lobi to lobo ko le ko poussa la lisusu ele ibango. L'état ko yate apporter bango secours. Akoyate affaire IDPS na Nicolas Kazadi eza ya koinda bato IDPS balobi bakanga Nicolas Kazadi justice esambisa ye na makambo ya lobi approuvé yango parce que président apesa ki motema apesi ye misolo apesi ye babiloko lokola amoni kaka ke balongoli ye na place wana bapesi ye bokonzi te alors bazali koluka bakanga Nicolas Kazadi pour asani asamba mais tout à l'heure nos vidéos aussi ko défendre Nicolas Kazadi botalana ye kombo na Eric Kalengai balubaka lande na biso Eric Kalengai chargé de mission à la présidence a invité la mission na ndako na ina Mbudi chargé de mission à la présidence tala justice hier Asa somo tatoy chargé de mission à la présidence un justice Nicolas Kazadi a consacré tata Mbudi petit Tamusu abimisi mutusus voilà ba justice hier Emery Kalengai, chargé de mission à la présidence. Yeah. Nambudi a bengisi badaza ko mbongo alete abasi bakaboli ya le bidwa asakana na yango. Yeah. Ba sakana na mbongo alete bino bozo betela ba maboko pona ba miette. Boza malade. Hey. Chargé de mission, intendance la présidence. Après avoir kokabola mbongo abensi bataki ezangaite tozu yango pe na papa la biso oyo pe a défendre Congo la lolenge na ye na banzi bolandi. Est-ce que Nicolas Kazadi akosi ngana zo condamné pourquoi? Parce que azalaka protégé par Félix Antoine Tshilombo oyo a trahir lelo po na poste. Il fallait qu'il bimise la biso biloko la tango azo travailler. Tango makama ba lampadaire ebimaki na ba nini ba biloko yango ya biso nyo lelo ba forage voilà. Alors place wana il a été protégé, cela veut dire ayebi ke ba mbongo la nde to kabulaka yango mais aye ko bimisa yango na mabe parce que lelo azui poste te ou bien makam na bango ndenge lekaka yango ndenga na o sepelate
parce qu'il y a bambongo, il n'y a pas de tournant. Mais il y a façon comme il y a eu 2 pièces na bango, il y a une vidéo où tango musu Nicolas Kazadi a koki na épée kozala na raison ya maloba lobi. Au moins que mboke zo kufande kolango zuka ba réponse bande kolangai. To kumisa muta aveuglement te, mais to défendre des patrimoines. Et tumbala biso ezali est de la République ezwa kimia. Génocide na biso. Ba futa biso ba mbongo il faut ba futa biso. Parce que Mouzel aura désiré Kabila à Sambaka. Il fallait pas dédommager la République démocratique du Congo. Tango mwana mboka Félix Antoine Tshilombaye a boyina ba futa biso mbongo il fallait que ba futa biso. Mais aujourd'hui na mboka ya Traoré base peuple telemi balobi fo France a futa bango 54 millions. Pe il faut futa yango. Mais ya biso balobi to fouiner na passé. Mais aujourd'hui bazo fouiner Kabila ni passé. Kabila o balobaki Kabila talia poni kaka oyo. Aujourd'hui to comme qu'on vivre la illusion te congolais la muka. La muka il faut to vivre. Il faut to bunda, il faut to sala bien. Et c'est de la République il faut zo timia. Tout le monde une question il y a papa oyo a posé qui maire na est ya République démocratique du Congo. Nini atuna kilikuwa motuna. Wakati Mobutu alikuwa kulikuwa AFDL. Ikapiga majeshi yake ikatoka. Nyuma ya pale kukazaliwa RCD. Ikakuya nayo ikapiga ile majeshi yenye AFDL iliacha. Nyuma ya pale kukazaliwa CNDP. Nyuma ya CNDP M23 M23 sivyo kama ni ile utanisamee, na hayo yanakuwa na nguvu zaidi kushinda zile zingine zenye zilikuwa, sababu ile majeshi yote ilikuwa inapigwa ilikuwa tu ya marebellion. Après ya Mobutu majeshi yenye iliingia ilikuwa ya RCD, enye inakuwa ya CNDP inapiga ile ya RCD, enye inakuwa leo ni M23. Nauliza, je, mkishafika Kinshasa utakuwa ingine rebellion nyuma ya hapa enye itakuwa tena na nguvu ya zaidi ya hii? Kwa sababu tunasikiaka kama nchi yetu iko tajiri sana, tulivisoma na kumama somo. Mais ile utajiri maor madiama makasterite bengine shia population atubionake. Sasa mkishafika kule benye balipata za kidogo mwa ile maor makasiterite manini banataka kuanzisha rebellion huko, mutachikamata je? Ju bale bebiko banakufa ni population ndio, na bale batoto wetu banakufa kwa majeshi ni betu bitakuwa namo. Est-ce que mutuna ya papa oyo lobi ko bomisa yete? Parce que atuni alobi tuzobula ba guerre zo kotaka kaka la est zo yaka to Monisco M23. Est-ce que ba rebelle basuki kala M23 to pe ya makasi koleka bakoya lisuko kote la biso la Congo batu baseki babeti baboko? Déjà ba question il faut se demander. Est-ce que to kosuka kala M23 to ba rebelle mususu ya makasi koleka M23 bakoya lisusu na Congo? Bozo mona teke tozo dio ko la peuple. Batu bazako kufa tellement. Batu bazako nyokwama. Batu bazo mona pasi. Biso tozo sakala mbongo a Congo. Biso tozo teka minerai a Congo pour to s'enrichir. Biso moko to sakala kade to sakala boy. Sakala na mbongo no eza mabete soko zo na mutoki na yo. Mais mbongo ya Congo ya biso tout, il y a plus de 100 millions d'habitants. Ozoli yango baninga muso bazako kufa, bazako violer, bazako saboter. Ata yo moko tango yo mokonzo za mosali. Mosali ya peuple wana. Lelo o rien ne va. Total la RTNC beti mbonda nini. Bon to succès la biso. Au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son excellence. Nous sommes fatigués de la misère. Un salaire de misère. Pas de soins médicaux appropriés. Nous venons de totaliser 16 mois d'arriérés de notre complément des salaires. Nous souhaitons votre implication personnelle. Nous ne savons pas où vont les recettes de la redevance. Les retraités
Ils ont donné de leur vie, mais leur retraite est hypothéquée. Président de la République, souvenez-vous des obsèques de l'artiste Kwedi. Président de la République, toutes les promesses sont restées lettres mortes. Président de la République, les agents de la RTNC meurent. Et la RTNC elle-même se meurt. Président de la République, agissez s'il vous plaît et écoutez notre esprit. Congo ya lelo. Batu tout baolela, ba entreprise ekufa. Ba MPMA. Ba eloko ezate Congo ya bilaka. Bilaka, bilaka bilaka kanisa bila. Congo ya bilaka. Congo ya pasi ya pasi. Congo ya konyoko ti RTN sa kokite. C'est quoi bato ba travailler bien ndengene. Po bato ta ba salaire na bango moko ba ozongo te. Ata salaire mutazo ko bika lango te. Est-ce que vraiment Congo est un pays? Est-ce que Congo peut être un dirigeant? On va appeler un souci à peuple. Est-ce que les dirigeants na biso penza? Ba yo kaka pasi penza ya mboka oyo. To ba yaka po ba bi mboko ezala mbongo matsa bango bazwa ba mbongo na bango. Est-ce que toko kanisa pa ba dirigeant ya mboka oyo? Yango moni bato ba olela Mobutu hein? Bazolela Mobutu lelo. Vaut mieux mabe à Mobutu, vaut mieux dictature à Mobutu. Parce que là, tout le bandit, il y a 3 fois. Là, pour bakata courant, babanda ko la télévision. Pour bakata maille, babanda ko la télévision. Peut-être babanda ko la maille qui toque. Banzele bouka la kabso boité, ba classe ya bien. Bozo vivre moyen bo envier mutu ezate. Pour moi, égalité zalaki. Bana na banda ko na bango baza ko lia. Pour te banda ko affronter na bana bato mbongo. Ok, na ba on a ba milliers to okuta ya la mutuka ngapa na mutuka. Et puis là à l'époque Renault 25 papa la biso ka mutazaka na. Pe bima eli moi. Tant ba ok tika biso l'école ba to ba ka moi Renault 25 e bimi. Ça veut dire que to ki na mo ba moyen na biso pe ya ndenge na biso to sape ko affronter bana ba konzi. Ba séléfolie ça là to ok ne biso tout be ba la biso lelo mawa. Foire kutu ba teka biloko loso bandeke luka ba mwambe foire lelo ba louesa yango foire lelo ba teki yango foire ezalaka le 2 juillet raconte la biso to ke na ba foire wana bana biso mawatro ba koko la biso mawatro ba o vivre te ba leki la biso mawatro po ba yoka ka histoire à foire ba yebi yango te ba kutaka beta mbunda wala lelo foire comme ba kermesse kili ba teki koto yo ba teki mais comment bozo teka biteka teka grand marché boteki bo bimisa ba entreprise moko yebana te ça mbongo te et que de kozwa projet ya munene lokwa ya kotonga zandu et de fi mbongo na banque ezolia na mituna biso vous maltraitez les gens c'est quoi balo ba pe bongo balo baté ezaka qui est né non alors le politicien congolais boza wapi bokomi wapi parce que rien ne va pas si ezali la mboka la biso pas si ya kosakala te. Ce n'est plus le temps. Il y a tout le monde qui a dit que les attendent tout ça, ça vous oba la biso pour revendiquer les droits. Et ça il faut tout ça la foule hier comme disait Thomas Sankara. Et ça il faut revendiquer les droits. Et ça il faut tout bunda. Et ça il faut tout se révolutionner. Ce n'est plus le temps. Bravo Nandekolanga. Oh malgré les gens comprennent Jésus hein dans l'olenge la bango parce que toko boyate parce que Jésus a été enseigné autrement dans la République démocratique du Congo hein. Une association de voleurs ont transformé la parole de Dieu, mais néanmoins, beaucoup comprendre le loba nzambe, ah on essaie de Congolais, ça il faut changer ma donne, en fait que tout Congolais a zoa penaé, tout l'andaï bon tout c'est ça kabou alors. Pourquoi tu as commis ça minde les tango iso? Yebite minde ne bakanga bakoko na ba umbu. Yebite minde ne depuis ba élection à langue étrangère, on commis ça na ba umbu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Yebite tu as développé tes apona mundele. Yebite mindele ba braka ba président africain mindu qui pour tout se développer. Yebite Afrique est construit le plus riche à mokili yebi angote. Mais biso le peuple population la plus pauvre planète yebi angote. Est-ce que ngai no to ko fa na mutuka na kata nzela o batiki pona ko leka bato batie baba et puis to fandi injustice to mona na misu makasi ya ko tele na ngwe tsaike.
Est-ce que peut-être mon na mboka nini batana nzela mutuka batie ba pe bato bafandi pe afuti transport to yiba bololo to yiba to yo zo courir un mois me foutre la facture il y a un mois nanda kona on doit courir 18 jours. Est-ce que tu es conscient tala moto ma eko ekufaka biso tango iso to ko déclarer ti et c'est cause ya mondele baby te mondele na bomi ba indo ko biso ba bololo to mi ko lo ba français ko le kabalang na biso na jono et puis ko to mi ko kumisa équipe ya mondele Barcelone est beau, Barcelone est comme grand. Parce que là, petit, le rôle à Ivana. Pour que le peuple est conscient. Et bon, Ivana. Parce que soutenir, tout le monde est Barcelone. Et bon, il y a autant de te poils. Et bon, il y a autant de distinguer dans auto on est un peu de Fongana autant de Ivana, ça l'a bon côté. Dans la main, moi, ça, on ne va pas lier. Pour pas le temps, on bon côté. Mosaïque Koloba. Bato bazali koloba ndeko likama ezali te totalisa bango bokoko bokoko nde ezali bonzambe na biso tala bato oyo basambeli yesu ntongo midi soir basi bakombo mindele oyebi te bakombo ya bible nde esikomisi biso bakuluna na bapede bajosue na bajacob na baisaac nde bakomi balesibienne nde bolongoli bazemi ese soki botamoi na bonkoko na bino bokolongola zemi okobanga bokoko ekofrape yo tala biso basi na biso tokuti bango badeverisa pa tobala bango oyo nation nini oyo mboka oyo biso mibali tobangi mitaka ya basi te tosakani yango lokola mbonda mpo na 10 francs 1 franc oyo population consciente toba malheureux nde tozala biso nyonso tala mutu toyei kotaba tala nzela tofutaka mbongo na biso ya leta mutuka oyo efutaka impôt mpo batongela ye nzela ya malonga tala nzela mutu oyo ezali kotambola mutu akodeklare azali te nebi te bokobelanga déclaré mense motu ebesi mais bokokomprendre makambo otala nationalité oyo congolais nini ezali kokursa bino tala mama bazokumisa match ya mindele tokumisa te olapa mama okumisa match ya mindele Milan akopesa Barcelone ekopesa oni toza mama na ngai na kati ya ndako yo lo encourage etumba na ngai ya mboka etomba po mokolo nzambe akobenga ona kunda wa malonga tala mboka bakoma kosangisa mbongo ya likonzo mpona kokunda moto akufi o mboka ya lolenge nini mboka oyo tala mboka oyo todefaka lipa na tongo todefaka soso chaque tala mboka oyo todefaka fromage na mokolo nanga lipa te nadefaka fufu na wenzela ibongo za normal yo defa fufu yo mwana mundela bo defa fufu yo mwana mundela go defa fufu na biloko ya maleo olambaka ane eza poison otyaka bakite machine olambelaka bato ya formol yango ezoboma biso mibale mobala alie biloko ya type magie eolinga tozali na nini na mboka oyo olinga te oliaka te po toyi na eloko te tala bayindo distraction bamati me bayikoboma bango bayikoviole bango na este lokola banyama bayikoboma biso lokola bainsecte oleka koncentre na makambo etali mboka na biso toa distrait monde totikali baumbo ya bokoyoka mondele azali komaltraite yo ayikoboma yo azali kosala nyonso alingi akomisi o moumbu ofandaka na Congo makanisi na Europe ngai okende poto okoma kosambela okota bagroupe de prix okota bagroupe de réveil noko eza bagroupe de sommeil okanisi boyeba frère en crise to boyeba frère en crise boyeba sœur en crise to boyeba sœur en crise bozongela bokoko bozongela bonkoko na bino okobenganga dépression parce que ozali na mentalité coloniale parce que tu es un esclave, tu es comme un aquarium. Il faut bimomo na océan. Yoko oleki no mumba na maelo abundeki bokoko. Yoko lo oleki kwa mekuma na maelo abundeki bokoko. Yoko lo oleki kwa Traoré pour ça que la façon abundeki bokoko. Yoko lo oleki Assimi Goïta. Regardez-moi les inconscients. Les aliénés scientifiques, les aliénés religieux, les aliénés spirituels que vous êtes. Mawa. Mama Bunana numbe bacho bacha kaka. Bunana balongo. Mentalité ni no zaina ngwa pa au mundi la kosa ka na mwa.
Autant livre Nini. Qu'est-ce que tu as comme l'histoire de ton pays? Qu'est-ce que tu as comme l'histoire de ton pays? Merci Bandeko Langa biso tozaka na sensibilisation. La biso rabelo chaîne to sensibiliser, to conscientiser, to mobiliser, to la éveil patriotique, to le peuple congolais la bolema. Tozo le peuple congolais à se prendre en charge comme disait Mosé Laurent Désiré Kabila. To trahir mboka te meto bunda parce que ce to nto zo paix hein. Ce que to sali guerre te to zo ka yangote. Ce que to landi ba politicien, to landi makambo ezo salama, ozela ka ba corrompre yo na moi 10 000 francs. Mon frère to kotika la ka bongo. Mais biso to zawana toko bunde la Congo timokolo o Congo eko bongaka toko lobaka bo solo pon zamba lobaki pona Israël a ko se terre biso pona Congo malgré ba menace malgré toko boma malgré mais toko défendre patrimoine na biso nous avons le droit ya ko bunde la Congo équipé pour la télé États-Unis d'Amérique mana nanga na kundia dolanga tokala oki mawa kunya dolanga à part ko bungisa mokonzi munene ya mapinga dit gentil Abbé aye le soko kufala libota la tala choc donc ba condoléances yako vraiment yanga mo continent Angleterre bo partager des missions big Daniel Ngenda big et océan de la presse congolaise vraiment mon mère de Brune en Autriche bo liker bo tchaba commentaire ba si je sais pas jamais mon mère de Brune en Autriche Lik Makanaki prisonnier de Jésus en Autriche na mboka ya mon mère vraiment Tobunda et Tumba la vérité qu'il a médié de tel autant que Tumbankane contre boucler le compte de femme P4 na Aken maman sociale la chabienne na Aken apparemment Angola le bondier botard de bono c'est-à-dire monsieur comme la bilo mamour d'Angola la mokita na Florence ya Matondomido ba maman missionnaire na place 32 na mboka nita babe fokuyo motope ba koko Lumumba Guillaume Ngangula boza tellement ébélé vraiment to bundela mboka la biso la bolingo ya solo bokulaka ikala ngamo lo sako bokulaka to bundela mboka la biso boza ebele mama océan to kosala ndenge ni te yanga mokonzi likambo ya kosala ezali to défendre patrimoine na biso boza l'Angleterre boza tellement ebele mokonzi bo partager be miso to bunde tumba ya ba vie to bunde tumba la bato ba bundisa bato balingi bosolo te chaîne obilemo boye ba combattre kango po eza chaîne ya libération donc to bunda penza etumba est na biso ezala kimia bato bozo soutenir nanga oui bo soutenir nanga parce que bo mona ke foka muto ya par force azala rebelle pas à longola Félix mais te biso pe to longola Félix ba manifestation parce que tozane la père tozo banga Félix e moko ayeba comme na suka po boyeba ke bokonza Félix comme na suka talande bango na bango qui croirait na lobi bien JKM le number 1 océan de la presse congolaise goche boulay bino bato bo ba mo lo potor na lolenge na bino que Nicolas Kazadi a comme lelo a Panzaboy. Mutandima qui te lo IDP c'est ça ko Panzana de lo ba di programme ba Nicolas Kazadi il faut mo pa yebeke ba okangaye abeta ki pe ba chita sima pa yebaki vérité oyo oza matata mingi mais boye barake oyo mutalo na yango abukaka ngala sepela rapport parole de Dieu ezalaka invariable yango échangera te yango bomoni ke nazaka trop sûr ya koyeba ke Congo kozala libéré donc zalaka côté na nga mingi oyo kakanga o soutenir bana o batelemaka chaque tongo pour la koloba baza banyama te baza bazoba te et tumbo bango bazobunda eza etumba noble pe nzambe azala bango bakobunda bo soutenir bango bo sunga bango bo pesa bango maboko po bazobundela ka nation bazobundela biso nyonso po mboka la biso ezala bien mboka moko te na 21e siècle ezala soni nete république démocratique du Congo mboka moko te na 21e siècle ezala humilié nete république démocratique du Congo alors il faut to bunda il faut to revendiquer ba droit il faut to ça la guerre na Rwanda il faut to attaquer ba Museveni il faut to attaquer ba rebelle congolais o ba okotsa ba to ba bela kati mboka la biso il faut to boya ba occidentaux il faut to tiela bango peza mundelo bon mona nde ba souffrir c'est au krati bango ka embargo ba rozala sous la lotiliki te ba ordinateur na bango le ko kufa ta Bill Gates la bobimisa ye matière ezalia ba vai na Rwanda ba sali ye roi poani po azo yiba biloko ya Congo ba zata ne loko te nyonso o ba zala ngo posa ba projet ba osala ka mboka na bango ba osala ngo pour la RDC yango moni America ngeti la biso so ba mercenaire na bango e koti sabato ebele o na mboka la biso ba ko sala l'Afrique de l'Est ba ya lango e pa la biso na Congo pomboko eza vaste eza ka Congo baoya na bao na Congo pour ba piller encore minerai ba boma ba congolais alors il faut to contrecarrer bango to contrecarrer bango il faut to télématos à la fort unissons-nous comme un seul homme pour délivrer la République démocratique du Congo donc na lobi boza tellement belé Valérie Pételo Mama Bonheur Mama Genèse Manga
boza ebele na ko conseil sabé la mukolo morote bon vulanga te océan na okité maman Célestine na papa Michael na France to bengana to solola na tina de l'Uvance ya Congo na lingaka bino tuba mama ya moto mojali moto mokozima makate assalamu alaikum na ba mizima nga mama Jawa na bilo bato bala South Africa na mboka ya Gilo Mpinga sango ya mawe komela kibiso moko la biso la kati ya fondation Océan du Congo Maman Marie auti bongo komotika biso lelo tango ba okelo tchai na morgue bazo benganga Océan de la presse congolaise to kufeli maman na biso place to kenaka makala place ba yambaka biso ebele ya ba mama boyebi Fondation Lukoki o ekamba mibongo na maman Lando Mireille Fondation Océan du Congo ekufeli maman na bango donc il faut tout ça ndenge tout ça ba maman missionnaire maman Célestine papa Michael biso nyonso il faut peut-être chama boko poazali maman moko ya Fondation Océan du Congo personnam na libota na ye moi ne petiti azala maman sociale na kati ya Fondation Océan du Congo matondo la kabouya l'homme puissant on ne change pas l'équipe qui gagne. Merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique et personnam sango mokonzi pareil ya bemiso babiso to bundela Congo pour tolonga la patrouille la mort nous vaincrons papa Alfred na maman Clarisse na mboka lipasa nga ino ya C ante live merci na assistance ya Alanga Nzembo bokoyo ka Nzembo lelo Océan du Congo to kochaka ngonda mdaba boki ngalibanga Faboson hein on sakala mongolo wa faire rigola Jésus de Niance ni Kabolonina donc to pesi ba merci belé pe akendaka liboso hein ko faire ko botaka kati et pas à fruyer moko uti la quartier latin Faboson que Dieu vous bénisse merci na assistance là yo to koyambaye na mikolo mezali koya